Bonjour, bonsoir, Nababonné sur la vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, le news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours quand on a pour nous. Actualité, nous sommes en terrain pour nous. Rien que la vérité. Ah, le côté des kakaté. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve Labé. Pourquoi pas dire bonjour à toi? À pour ombre nord, antivirus, mon Nzambe. Bonjour à toi, ya Bruno Lubi Kambongo, ya propre, pas n'importe saleté Zalarati. Pourquoi pas dire bonjour à toi, ya Yango, ma chauffeur à Mokondi. Je dis bonjour à toi, BHK Djoubri Luyaki, le jeune entrepreneur. Pourquoi pas dire bonjour aussi à toi, Golf Kizola, dégâts matériels, machine à mbongo, machine à voter. Et abonnez-vous massivement à la vérité universelle. Bah, émission à Biezoni, bah, analyse, Makambo bien, vraiment, ce que l'on raté, ce que monsieur Koti, au partager, au commenter, et on dit cela que Moussala et qui est toujours le bosso. Abonnez-vous vraiment massivement à la vérité universelle. Et voilà, aujourd'hui dans les news de Just en tout cas, na Rosalara mon côté, je vais recevoir pour vous. BG Manda, c'est par rapport à l'actualité. Vous voyez qu'il y a le bara pembe, vous voyez qu'il y a le bara rien que la vérité. C'est par rapport, il y a concert, il y a artiste Ferregola, Jésus de Niance, il y a Suisse, jusqu'à présent, aux autres, la salle et salamité. Jour, moi, combien déjà avec Ferregola par rapport à son concert, il y a Suisse, où on a vraiment, il y a non. Et puis par rapport, il y a Félix Oazé, quoi, pourquoi pas tout solo la paix, il y a Manda chanteur. Aujourd'hui, on va essayer un peu, ouais, mais un peu qu'on souffre na banda parce que vérité, Rosa la vérité, le côté kotika la lokuta, oh pas Monique. À Rosa, on a besoin de répondre à BG Manda après émission Oyo. Alors, Abino toujours, les propos tenus, ça n'engage que son notaire. Steve Pongole dans la caméra, la côte, déjà BG Manda. Bonjour BG Manda. Bonjour Joyce. Vous allez bien? Kitoko joli. La ligne à Kitoko joli à la BG Manda. Bon. Bonne petit n'a pas l'air. Pépele mbeto le pina donc niveau pina za pépele Kitoko joli. Voilà, BG Manda, comment déjà ça se passe comment avec Ferregola, Jésus des Niances par rapport à concert oiseau Betanakata Suisse? Évolution ça ok nango bien, ba billet pesoté kama et surtout que la période de toza nango est accélérée. Donc comme déjà à peu près il y a nombre de salles mais sauf que salle est à 8500 voilà. Mais dans format où il y a concert voilà. Na ba espace vide wana to koma ba koma moins na ba 10 000 à 11 000 places. Des places où il y a qui toujours qui malé mais dans nombre déjà où il y a qui est salle ba 8500 si tu attendre en haut mais ce qu'il faut atteindre sold out na ndenge en termes de salle ndenge ba tiaka na format à concert quoi. Voilà, par rapport à format et à concert, les gens se disent déjà que Fali n'a fait déjà ba message na ba sold out na ba concert na bango muna par exemple par un concert na juin mais ça doit être salami déjà dans sous na mars dans sous nini et c'est que le deux artistes jusqu'à présent parce qu'on commence à la ba sold out te Fali na yokate ya sel ba sold out hein ngana na yokate asala ba sold out te na yokaka ki bat bayaki mais on le sold out na yokate net concerné ba rena na auto côté ya rena tela ça arena moko tatela ça sold out arena moko te na lobby bien arena moko tatela ça la sold ba auto muna wa les ani bat bazala kakati voilà bat bazala net you arena ça sold out c'était 13 200 sur 40 13 200 sur le sold out ndini. Mais là, on a vu que fallait ça la sorte doit être pour poser une question pour dire aussi c'est que Ferrego la peine Adidas Arena est sold out. Non, sold out c'est-à-dire quoi? Au moins il y a fait les équipes sold out parce que salle Ferrego la concerne les équipes pour les vents. Voilà. Mais suite il y a babillet ndenge ba sombeli. Ba comité na point que ba sala emplacement à podium. Ba comité na format il y a salle il y a concert pour ça les équipes il y a 9000 places mais ba comité na format à concert ba comité na 13 334 pour la première jour les 20 tellement nombre ya bato eza ke bazaki ko somba kaka nde mundela tel habité to pesa deuxième jour le ko eza na ngopé jour moko o eza ke bato basala raté et on permettre que to kotisa mbo ndo moni baba kisala ba pesa deuxième jour
Donc sold out et ça le premier jour et puis deuxième jour sold out et au salema sur place parce que ils ont même un nombre à battre musu battra la libana au basomba ba billet. Mais apparemment Suisse et Melibino hein, Genève apparemment Melibino parce que les gens entendaient aussi faire rigoler dans un espace à 2 semaines. Bon. À Beta déjà la Suisse. En réalité Joss au moins dans ma solo ba concert ils ont dit comme mélaté. Voilà. Oh, tout d'abord concert faut battre no baya. So battu baye à Tabaza 50, à Tabaza 30, le plus important c'est Rawana, mais si vous avez battu Belende, c'est qu'il faut dans la salle à Mounen. Parce que mon tout temps, comme on a point que y a un bête dans la salle à Mounen, par rapport au public qui est en haut. Mais tant que tu es par exemple en Genève ou bien en Suisse, tu es bien que Suisse c'est un mboka ya paix. Ils ont mboka oyo et fan ici ba institution mondiale. Le quoi ba Croix-Rouge, ba Banque mondiale donc ba biloko et fan ici, ils ont place où ils ont ba faire aminer les ala au mona qui est belé à bateau même ba politiciens na biso mingi ba no bomba mbongo minka na Suisse parce que abi que kune aux en sécurité ils amboka mo ils rapena tellement na kimia ils amboka aux en ba organisme o ba lukara toujours kimia ils ala partout dans monde donc ils a place où ils que par rapport il y a France to Paris est capitale il y a ambiance voilà ouais c'est capitale il y a ambiance il y a musique dans monde entier. Donc, ambiance c'est que vous avez une montée. Tant que vous avez une communauté, vous avez une communauté locale africaine, vous avez mingi vraiment à Genève et puis mingi à Suisse. Tant que vous avez une communauté congolaise, basée en Suisse, donc automatiquement il faut que vous ayez un pays moussou au baroya pour nous tenir sa salle. Donc, il y a engouement. Il y a Paris. Na Genève et na Zandengi Moti. Déjà si c'est tu peux voir déjà que apparemment aussi les gens qui fait la promotion de Ferrego là apparemment pe Genève apparemment pour ça la vraiment promotion était pour celle qui a Adidas Arena. Té il y a Adidas écoute promotion za mingi té mais Genève a publicité peneza mingi parce que batie même ba ça publicité batie même ba fiche na ba track il y a tram il y a Genève on a donc kuna des publicités za makasi par rapport il y a Paris parce que Paris a beaucoup ambiance ba tout déjà bazaki déjà motivé mais les plus importants c'est que au moni Genève c'est pour cela on a ba concert mingi za kuna te kuna soyi au moni concert c'est ça ba festival ba festival ndezara mingi so ki ba artiste na biso ba beta kuna c'est que ça ba festival premier artiste oza ki azo beta concert ya yemoko donc a caché na yemoko bat bazo ya kotala ye c'était fait rigoler dans et loko ya ko oser ils amba liboso peut-être ba mususu pe oza pe ke ba ya na sima et au permettre bango ba kota ambiance wana malembe pour musique pe ya Congo beta marakuna. Puis Banda, parlons pas aussi de l'affaire visa. Automoni équipe ndambu ils ont travaillé na Ferregola au bazar à Paris depuis ba voyager qui mais deuxième équipe Rolanda na Suisse ou bien comment bien Ferregola continuer ka ba tournage na ba musicien au azana ba mona Paris. Bon vie à makambo to vivre ermo makambo na to lingolo baté mais to raté ba to pimela biso ba visa na Suisse. Mais voilà, donc c'est-à-dire que c'est ça le problème de l'autre. Mais c'est pas l'ambassade ou bien comment? Et c'est l'autre autre déploré parce que biloko wana nyonso tu dois comprendre que pour na fali ça qui faire à beta concerne Simba. Mais je vais la dabiso. Non, yo ka to na bien. Voilà. Ngai ta on a na lobama comme na zarazo bati. Je crois que les gens dans bateau balandanga na émission mususu na tomboka kutu et ça la même côté a fali balinga ba kelanga malade ndenga mystique même ko kanisanga balinga ba kanisanga pour na dévoiler qui ba secret na tangi ba kombo bato donc na ya raté pour na représenter ou bien pour na ina fali non na lobara o eza vérité et dépendre na mutu ndenga ozongo mais les résultats au bateau tant que lobara que même mise mais noir il a fallu ça na kati lelo ezali ko mona na ndenge bazo manipuler Schengen. Comment se fait-il ba comédien sous les kauka azoti atin azu visa ya 15 comédiens mais tozana ba artiste o ba o ke no beta ba ko festival o ba kendo sala yango lo na solo bat ezana concert oye artiste munene ya mboka o azo ke no tomo la drapeau pour na repesa e billet pour na repesa e visa bozo boya repesa visa pour bino vous avez un contrôle, vous avez même mise dans l'ambassade.
Pourquoi vous aujourd'hui de Gaulois ceux qui bossent ba viser même makamla bino mususu et simbate pourquoi vous dites toujours que fali pour panem to aza main noire na parce que tu es bibat baza kuna ou bien comment tu es question aux la forte oui non BG non yoka nanu na makambo ya visa za makambo aux la forte zela nanu zela ngam na pesa réponse makambo ya visa za ligamba aux la forte pour même yoko que senga visa faut ba pesa yo il suffit au répondre ba conditions nyoso ba sengi tango monta yebi déjà que oui ba OK beta concert na salle boy boké bo vérifier est-ce que concert on est oui ba monsieur ba comme la place une place ba vendre des ali oui est-ce que producteur en a en ordre na makamunyo so ba taxe foot oui combien de visa o esengeli ko pesa po monta beta concert na a sengi bino 39 bino ba ko lo baté 39 temps so ezebele to pesa bino 30 ou bien 35 mais tant yo comme na point que o pesa mutu même 12 visa et ça pour monta beta concert ndeni tout le monde qui a oisé quoi là soit disant dans le lobby que oui annuler concert naé pour passer 5 visas au Québec tandeni donc c'est-à-dire il y a des choses sur les que l'eau est roloba au moment l'ambassadeur madame Catherine a sa copine il y a Camille les privilégiés ngana tanga ba kombo na bango Camille les privilégiés gal fallait poupa donc tant bazo manigancer ba yebi que oui il y a côté la demande pour monter décider c'est madame Catherine na Schengen one donc yeso a lobby ba pesa yo ba pesio so a lobby même oyo osenga 50 tabiba na Suisse non c'est to solo makamususu c'est-à-dire que faire azaki victime ya makambo ya ba LTB soki makambo ba LTB ba musicien au mona ba pesa ba bango visa te ezaka parce que ba kotsaka lettre na olobaki mais ezana influence au moni mutu so azolinga achelo bakal azana influence a kosala ngo kaka so azana besoin de détruire yo a kosala ngo kaka na ba obi ke o comme bisemi le roi beaucoup mo lela mingi te eza problème te mais photo lela mo lela mingi ma apparemment ma waneza bongo siko ya waze kwa tanga lobaki ezai ko lela te ya waze ka pesa ko lela te mais lelo aleki na TV pour na kokumisa fali pour fali a PC 5 visa abi c'est grâce aussi à fali pour paner ah donc pour na relaxer que tangu yi azokanga ki bazo ba visa te c'est lui ye mutasala ka bongo suppose on dit mangote pourquoi so eza ya kopesa mutaza capable ya kopesa yo mais ya kopesa même 5 visa mais tango eza ke aokanga ngo so eza ke ye muta okanga ngo olingo ndima ngote pourquoi ya kopesa ndebo ondima ngo facilement pour apesi on a bobi ke oui asali malamu mais tango pas okanga bolo ba ke asali mabe pour ye muta okanga so ko moni ndoki il faut obelela et voilà, vous comprenez que nous sommes toujours avec BG Mandana, émission la biso le news de Joyce. Ça rapide, biso tu auras besoin de la vérité, tu auras besoin de le coup tête et tout ça la analyse c'est par rapport à Marambo et Zolekala, c'est par rapport à la vérité ou à Monique ba propos ya BG Mandana et déranger quitte aux arapolé les pour nous so bengi biso pa o bengi biso ya penda yo lobi ba pembe na o. So pour aux contre BG Mandana o ya o roleka parce que la barabelle le propos teni ça n'engage que son notaire. BG Mandana. On parle un peu de Félix Azeko qui a concert le 1er juin où ils ont reporté pour le 14 décembre au Badir Naye Moussou apparemment ça a blessé les gens par rapport à Nenga Lobaki que Fali pour parler le rose à la peine à problème il y en a moi sinon à Koki Kobongi c'est là au Penibala donc nous devons Fali pour faire tout ça merci Belé na makamuna biso musique parce que hier ils ont moment na ebondima moment na wana ezata msupo na makambo ya visa mais la musique était la musique tende pour oyebisanga ke fallait aleki neti nani na oyemba na musique ya Congo aleki neti nani osomona chanteur ni na Congo na musique ya rumba o ayemba na autotune le roi Fali bo fallait ayemba mabe na lobby ayemba na autotune era ezaka comme comment ba ça ba effet te eza ba effet te eza logiciel o et traitera tout d'abord son ya voix na yo et puis ezo protéger donc ezo corriger ba fausse note na ba demi-ton déjà ceux qui yo artiste oyemba déjà bon oyebi déjà que oui ozara ba demi-ton na ba obimara ba libanda wana déjà zo aider ezo faciliter donc montande on a déjà besoin de maternelle na oyemba c'est là bando ba quartier la ta sala ba vocal ebele si bon na quartier la tesa eza orchestre na été mais la binenga yema na ba vocal de ça ba nimo ça tient na quartier la terre o et ça la succès autotune kaka bando ça la tozolo ba ligam au moins tant tozolo ba marumba c'est-à-dire ko yembe za studio ti OK
Mutu muso ko zala koti na studio ayembi mais akena concert bo yemba nzembo na oyemba na studio ko yemba ngoti. Voilà. Tozana ba artiste o ezake yemo akoti na studio ayembi ndenga yembi na studio yango na ndenge pe ko beta na concert. Yango ba benga ngo live. Live c'est-à-dire que wana ezaki studio pour na studio ba ezanga ba partie oyo ko sala ba corriger yango. Voilà. Ndenge pe ko yemba na autotune et ba corriger yango pa ingénieur de son. Mais si koyo ya concert boy ezake oyemba live ndengo yemba ngo na studio yemba ngo boy tozana ba artiste o ezake yango mona ngapa na ngana lobaka même il déplique aleki fali na oyemba selon moi ça engage que moi. OK aleki na oyemba par rapport il déplique a oyemba nzembo ne moko live boy sans autotune et puis ayembi nzembo ne e bandeliti suka mais ce que yo soi-disant artiste international oyemba na autotune et puis aux incapables même ya oyemba nzembo no mobimba Nandeni voilà mais tout le monde a ça là-bas tala ba concert mais ba fan ba yemba mais bino zara ke ba fan na bino bazwa émotion te pa yemba bongo mota écoute tango lo bandengo no monte ke air mozo zo beta libanda moto tanga yemba yo kasi moto émotion zo ra epwani po yebi nzembo oyemba ngo OK akasi il faut chanter avec la pluie il faut chanter avec le pourquoi tant de louange et adoration OK pourquoi tant de moto oyemba même na musique chrétienne louange et adoration tant oyemba ami koti na kati Saint Esprit qui tarandeni eza ndenge moko mutu tanga zo yemba nzembo ya artiste no alingaka azana ba émotion c'est-à-dire que ba mususu to mona yango no mona même na ba nzembo ba Michael Jackson ezaki ba mususu ba osala ba crise mona appliqué akoyi émotion leki voilà donc pour na relaxer que artiste mutu soki nzembo wana ezo rappeler ezo pese mo eza ko zongise na eloko moboye à côté na be perdement na ye et puis esengo na memi ke abosa na kutu oyazali donc c'est ça so moni moto a osala ba émotion c'est-à-dire que nzembo ekoti tellement makasi et puis aza ko mi retrouver na kati ya nzembo wana moto ko sala ba émotion te sans que aye ba nzembo wana ils en sens et puis moto ko yemba nzembo moto te so ezake même les alazo muta ayebi ke nzembo no ayebiti aya ko ya concert no point c'est ça pas ya concert ayeba nzembo c'est-à-dire que muto poza la tirer ya ko nzembo ya ko ya concert no c'est ayebi yango à moins que ça la net ezaka ndeto mona na ba nini centre Wallonie Bruxelles muto ata ayebi yote ndenge zaka ba mindele ba yaka na ba salle wana muto ayebi yote mais lokola ba yebi ke za musique ya rumba azoya ko découvrir yo wane ko maka mususu mais ya oya biso awa ezaki mutu fa yo kanzembo po za attirer na c'est ça pour ce mutu za attirer na mutu oya osani et voilà Bijimonda motoko baka na par rapport à Félix Weze comme aujourd'hui batebele bazo condamné vous voulez savoir mais j'ai 30 yo le hôtel ba propos ya Weze quoi tu te dis quoi avec ça ngapa na ngai ya liboso ezaki afundi nano fali nde mutazo tshela bakal et puis ye mutazo longola Bijimanda tozongi na zongi kana ba propos na ye pourquoi ba benga deux fois parce que avant deux fois Weze quoi ba benga deux fois na sens ni ya ba propos na ye liboso ye mo mutaleka na TV pona lobaki oui mais noir ezali tant ba boya ba ezaki difficulté za ino pona ba visa mais noir pourquoi parce que abisoki yo zaka les premiers tiki la pe biso baba mususu bazaka ba l'échec na ba les 50e babeta ba concert na bango siko yo tshela bango bakal siko tanga ba ndoko lobaki oui moto azaka les premiers nango ba bien les premiers ouais ça va donc s'adresser na Fali Poupa na tuni karte moto ba bien les premiers zaka nani donc c'est-à-dire que ezana bato mususu ozo kima fonction mais tango ozo oyamba ngo pona lokumu obosani mais tango ezake bimi na so ya ndenga mabendima pe ke oui salité on elati yo yango no moni ya turo yo les premiers wana tangi na kombo o ezaki akomi atangi na kombo mais apesi sous na fonction lo bake yenda ambassadeur ezalo wa moto azaki main noire mais soit komi main blanche. OK moto azaki satana le lo ko mo centre c'est ça po sali obolamu yo kasi moto lo baka ke moto anaza molam azaka malamu soit kabeli yoti yo kasi même lelo ndeza bo to fito ba nde to tena net na politique ba finga Kabila ke bo na bome Kabila so ezake azuka mbonga peso abongisi mwa vino asombelo lopanga asombelo moto o comme c'est nan
Donc c'est-à-dire que pour na batu mususu aza satana mais pas na yo comme nzambe. Pour abaki un plus pas na changer vie na yo. Voilà. D'accord, vous comprenez, nous sommes avec le BG Manda. Moi je dis toujours, tu auras besoin de vérité, tu auras besoin de pembe, tu auras besoin de l'occulté. Quand on parle déjà de vérité universelle, tu as besoin de comprendre déjà que vérité n'a qu'à ta chaîne. BG Manda, c'est par rapport aussi à Amanda Chante. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ma camarade Chante avant de compter avant la carte à Bounido? Moi, net, Amanda Chante, l'artiste est mon boyo, c'est qui. Éviter son albagi. Comme mémoire orchestre na poto, comme mémoire orchestre na poto, beta concert na salle ni. Na kutena na ba difficulté. Ba musicien o amemi ba musicien na poto ba kimi na pied avion. Voilà. Vous comprenez? Amanda Chante lo nga na compte pa na ye. Ko kumisa faleza mabete. Tamsu ngane tinga. Pona bat musu na ebiti. Nga netinga ko kumisa faleza mabete. Mais qu'on dénigre faire une place nazara d'accord. C'est sûr que c'est comme thème. Comment se fait yo kumisa mutu pour dénigrer faire? Pour na nini? Na moni ba sampa yo ba pesi bango ba visa. Aleki na TV kumisi fali na. Bendo son ba pesi visa. A kumisi fali. Mais bon na moni place à l'ukiteka à critiquer faire. C'est ça. Vous comprenez? Le plus important c'est ça. Tant que mutu asali o bola mo européen c'est immense. Il y a bola mo ekas. Mais il y a comme le roi il y a peu sur le yomba ni maman otake même vous avez un problème na mututé ou ba ni maman otake o net ba faire wana et là le roi ba dricha tipo mais si c'est mon habité na lo ba kutu nini donc sans impact numéro 0 li bata pena na ba musicien wana dricha wana li bata BG Manda yo net yo yebinze muneni BG Manda Teto sur le rappel bien. Merci. Au moni wana ndoko mokimango. La kibite ba question anga ba réponse. Te bisonyo to sanga mokilo. Ah ouais. Yo pe non le ba question za yo mais oyebi ke oui adriche za na nzembo buyi. Okolo bango. So na tunyo nzembo hérité ata moko. Otangela ngango. Apo yebi yango. Ya adriche sko oyebi te mokimi yango ba question za yangai. Au moni siko donc pona koloba nini. On comprend siko. Donc pona koloba ke ezana ba artiste mosusu. Otali pena na aza kutu moya kuta koloba kuta ta po amushite. Yepena donc na comment lugela na kombo. Il faut un peu du respect par rapport à respect à nini tant yo le kana TV au dénigrer le la faire. Il faut tous avoir un respect, il y a artiste mususu. Au moni il y a des choses ba faire baza bato lelo ba osala ba défendre mboka. Eza ndenge mo ngai na lobake na ko permettre mutu mota leki na TV au beteli solo no soit au bana na artiste na yo o tamso ayebine oyemba te mo yo comparer na héritier. OK. Donc nazana ba artiste na ngai na zaka sensible et ané na mona ba mususu ba ministère et ba porte parole ya batulwa ya Fabregas a oleka na te bazo fingeriti. Voilà. Et si na lobanga bi mo colérité on peut sans autorisation na ko charger na bango 10 000 moko pour au moni il y a des choses biso photo zong sa batu na nzila il faut to lo ba makambo eza vrai. On comprend mutu mususu batu mususu baza ba anti-valeur o ezaki ba na talenté. D'accord. Mais aolinga ya ko diminuer mutu ana talent. Eza na sensité. Ngai na biloko eza na place ezaki mutu aza na talent na protéger yango. Parce que yango ndezo défendre mboka, yango nde otoza nango besoin ça lokumu ya mboka. Voilà. Et au moment où mutu mobo atindi pena mutu ayebita mususu histoire même ya musique. Maleki na TV azo benga abenge héritier abi jeune talent. Siko otali ye moko même na ndenge ya âge héritier za na mokolo ni abandi musala ya TV abima liboso na ye donc au moni pena ke monde à l'envers. Voilà. Et ça biloko oyo ngai pa na nge kota ate. C'est ça. Et pa na nga ekota ate biloko wana. Mais en tant que journaliste analyste na rolinga te que il faut te protéger culture na biso. Voilà. Voilà. BG Manda, apparemment tout moni ba sortie médiatique au ba de collabiso bien ba ça na biso muso asala et deti Amanda Chante apparemment et tiaka bino ba golwa na vertige parce que quand il sort c'est ka bimi sortie médiatique mon bino nyos to faut epesa bino kanda. Te oyo wana ndalo banga mabe. OK. Comment se fait Amanda Chante ko sa bato abike tango na bimaka meilleur chanteur ba faire bazara wapi? Pourquoi tenir ba propos bon point? Par rapport patali à âge par non expérience et non eza lokwa neti lelo jibe alobike tant biso to no beta ba sel ba faire ba fali ba zaki ba na ba faire. Et ça dans sens té. Mutu na mutu ana génération na.
manda chante na fere manda chante na mukolo même na ndenge ya koya na ndenge ya wenge ya liboso ya wenge liboso ya siko ozolingo comparer au luka ko se comparer pour ani or na ndenge pisco ya histoire de comprendre que manda chante abanga fere ah banga faire par rapport na hashtag sous faire rigola zale tes amama agité tant que ozo ba ko banga c'est-à-dire musique voilà on comprend moto azo ko bato ezana bato mususu ba olingo supporter gloire ya bato te voilà moto na moto azana étoile na ye moto na moto ana tana ye voilà ce qui moto a mati lelo il faut qu'on démarre pour yo peut tourner ezali ba manda chanteur ba bima meilleur chanteur ba bima ba révélation de l'année. Bon, meilleur chanteur, on va payer ça comme trophée, ça qui est Azara révélation de l'année. On comprend? Voilà. Azara révélation, Azara meilleur chanteur. Voilà. Montabima, Abima, plusieurs fois meilleur chanteur c'était JB Piano. D'accord. 5 fois, 5 années. Ok. Pendant 5 ans, JB Abima meilleur chanteur. Voilà. Sur place, ba meilleur chanteur, baza place ba Papa Wemba Bazali, manda chante Bimi. Pour ani Ibrahim Kaka na sugi fait Selina. Ibrahim Nzembo wala ngesa succès so ezali na ndenga yemoko. Ah bon ngesa succès de. Si. BG Vanda. Omoni ndezana. Mi yemanda chante fois remercier à Marie Paul. Kwa sauva vie na yi. Pour ndenga ntanga alongwa yona na wenge 4x4 tout terrain. Muta sauva se fait. Man vient sur Marie Paul. Montaève. Le vieux Wakibaka. Okay. Donc c'est-à-dire que biloko wana tia gangela rango wana eza po Marie Paul azali. Maintenant na mona mukolo moko tatikala o remercier vieux wana. Masala roi neti abudara mais le rapé vient sur Marie Paul qui parane wana te anega yebike wi azambiaka abeta rango pe kara. Mais ezala ba biloko mususu esengaki biso batoto yebi histoire il faut to lo barayango. Mutu muso akoya boye otale benake a obungela héritier. Mais otali na ndenge carrière héritier otali na o héritier sali yena comité mais aolinga kaka aya boya se mesurer na ye et puis a diminuer mutu wana voilà ngai na ko permettre elo lekate ezala nango nyosa sala ngo ko diminuer na ko boya ko diminuer non ko diminuer mutu a lekioti c'est ça wana ezaka manque ya respect pe politesse to ko zala ke to boudane parce que biso to ba artiste OK ko boudé est normal mais ko diminuer moni net ba jibe to yebike oui bazanga ba mo pe ba guerre na ba vina biso ba kinkester mais faire affaire à boye à respecter abike wana ya mukolo vieux caisse respect zalaka c'est ça vous comprenez to koza na polémique na biso musique mais faire affaire à boye abike wana mukolo na ko respecter na pesier ba respect na ba éloge na vous comprenez donc c'est-à-dire que c'est ça oyo musique ya wenge ba confondaka que ba jibe polémique ya jibe na weya polémique ya jibe na weya suka ka na musique mais tant bino bokomi kokota même na ba famille bo insultera même ba nzoto ya bato eza sous normalité voilà on eza sous musique te to discutera même polémique to ça la décision toujours que na que faire abeti concert to tiape concert ya héritier to tiape concert à Fali parce que bango nyoso baza ba artiste to sali analyse sur yango ne musique yango nde kosala ke avancer musique mais tant que tokomo kota na point que artiste bolinga ke beta concert yo tchelie kal wana to permettre ngoti wana eza sous musique te o tchela mutu kal c'est-à-dire pour yeba ke mutu aleki yo pas seulement ça o tchele kal pour roi pour yebi ke ata salignon sur les grands o kotika écoute Hollande c'est comme ça des alliés. Et voilà, tout ce qui peut malembe na sukaya émission na biso ya lelo vraiment na mbela kibino le BG Manda c'était par rapport à l'actualité quand on est na Luara. BG Manda tout va d'abord na makaba apparemment promotion ya dynastie pour ça la souté. C'est parce que tout ça dans la concert. Est normal, ba concert au tellement ils a combattu, est normal il y a ko landelanan qui ba concert Simba sur réciter Salami tous les promotions à dynastie. C'est comme ça déjà là. Vente en ligne, beaucoup de niveau ligne. Au vente des autres kamanango, on est comme un producteur à ebindeni à rassembler par rapport à la plateforme place à Zoteka Nzembo, yende muta rassembler ngo o ezaki ya oyeba ki à côté ici combien et puis on est comme un problème il y a producteur biso artiste ça Sali Musani abimisi loko
producteur yenda yebi distribution ndeni naza ko sala vente ndeni ezotekama pour récupérer tout d'abord mbongo na ye et puis azwa bénéfice na kati. Mais si aujourd'hui les gens se disent que Sony Music, oh, un producteur Nabino, apparemment pour moi ça la makamute ninga sala rapena ba artiste mususu. Te sauf que au moni biso toza na façon na biso awa tolinga promotion ezala. Biso awa ezala promotion awa artiste yemo muta simba. D'accord. Mais wana za mundele. Tango za na artiste mundele za na façon et puis pas seulement ka mundele aza maison ya munene o ayebi ndeni ya sala musala na ye. Voilà. Ayebi ndeni ya sala biloko makamu na ye mais ayebi te ke biso awa promotion et sala makaboye boye. Et c'est ngarasko que il faut artiste pe akota loboko na poche ya oloka ke yemo pe asala promotion awa. Voilà, en parlant un peu de Héritier Watanabe, Totorino Yatebe, l'homme de chemin de la gloire. Apparemment, bah, vente en ligne, il y a Héritier Watanabe de Gozo. Tu t'es dit quoi par rapport à chemin de la gloire? Bon, ngai pas na ngala olobaki artiste azako évoluer kitoko. D'accord. Et puis bato consommer nzembo. Ngai na félicité pour nayoki déjà, je crois le 8 à un concert présentation album. Donc ça montre que bato si banzembo ekoti et c'est $300. Ngana websa na batu nyoso po o wana to benga petit public ité wana za ba grand monsieur $300 za ba mbongo ba futa ba mbongo ndako donc c'est-à-dire que ils ont bateau ba bimisa ngo et puis que oui ana $500 à okende a sombi champagne et puis a sombi billet $300. Donc pour na wana to lo ba que coup de chapeau album c'est bon. Et puis musique ou apesi biso yango to anongo besoin parce que yé pena la biso qui aza rumbiste azobeta musique congolaise. Donc je crois que yé mo raza na ba plan na yé pour et là on a sepela na ba langage né yé mo alobi que album oyo eza pona kopesa stabilité ya mouvement. Donc na moni pe que apesi stabilité ya mouvement et puis ya musique na yé ya oyeba que héritier abetaka musique nini aza rumbiste et puis aza pena boye po les lorsqu'on continue à rumbo kuti ba style ou à yembeli on comprendre que vraiment az artiste congolais rumbiste et puis rumba pur au demba au ya mikolo au tomoni akena biso même ba cœur ya ba king keser meneya ayena biso na biloko ya madilu. Donc c'est-à-dire que akena biso bena na musique oyo ya biso azonsi biso na musique oyo ya biso awa et ba style akena biso yango pena ndenga na féliciter parce que héritier auto yebaka sur Otali héritier, il y a retirade, héritier, il y a chemin de la gloire, au senti que évolution dans ma casse. Améliorer la musique na niveau l'écolo. Et puis on a cette année parce que hasard parmi les artistes que même dans concert live ayemba kabanzembo nayi. C'est ça. Ayemba di bandeliti na suka. Même ba concert na bango otala mena ba nzembo tu oyoki ba BM net mikolo na sepela nzemba o embeli Deborah Luando maman Deborah DL on comprend donc eza titre oyo autoboka ba clip na ngo puis so otali déjà que na niveau YouTube et c'est bêti déjà ba 1 million on se comprendre ça montre que évolution musique n'est à consommer et puis ba to bazo sepela nango c'est bon. Merci beaucoup Benjamin Dan, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabil Denis Bozaki, on a pour nous la vérité universelle. Merci beaucoup à toi derrière la caméra, Steve Labé. Merci à mon boss Maître John Simao. Bambote la banus balinga kao, Benjamin da mot de la fin nao pour na émission aller parce que toroya kakao ils a parlé. Mais là on a encore le concert il y a faire égal le 15 juin. Bah on a basombi billet bo somba parce que ils a concert à suprématie. Faire na fali to comparer bango suite à partir à concert wana. Faire penadon à l'axasco qui a l'équipe fali na tout na musique pour te mettre en masula musique donc niveau ya fallait aux asous on a te faut il faut yemba nanu na mona place yemba te donc faut ayemba nanu pour te bando comparer na ba artiste mususu pour même déplier l'équipe les 15 bisonyo to somba billet pour nous en concert wana et puis na profiter na pesa mbote na batu tout balingaka BG Manda na pesa mbote na taï sentiment les grands opéré ouais les boss junior ngimbi véritablement à Londres pe na ibisi na bana poto concours à Madjabou to commis déjà na finale Madjabou gospel beau voté numéro 10 Christian Luemba et vous allez bien pour na avenir il y a
musique gospel beau voté numéro 10 Christian Luemba na PSP Mbote na Ricky Basta na PSP Mbote na Elvis Alomba Jérémy Okale Potier Bruno Lubika mbongo ya propre dollar ezarate Bruno Lubika ya faux ezarate mbongo ya faux ezarate donc et puis dollar mbongo ezara ya sika mbongo ya salité ezarate donc na fondation motema mama Linda na PSP Mbote na mutunanga na PSP Ricky Basta Prince Kitadi, Maman Claudine Massaka, Maman Boboto, Maman Bolingo, na PCP, mon major Pek, petit canafan de sa sous Alenza ou construction de Panama. Alenza ou construction de Panama, na fan de sous na mukete, Ange Fouti, Soukaina na beauté, beauté Bangelou, depuis Lola, na fan de sous na mukete, Hildago, Watalu, Nzote Boyambindo, moi ça Pembe, Cheron, Talimoso Komisi Nzambe, la beauté. Elengi supu makasi na pesi plamedi tondo buba lutadi la Denise Vemba Mbote batuto bolinga BG Manda Mike Mwamba na robosa na rayote igeti zemanga Mobutu depuis États-Unis bino tout kitoro joli ndega izala. Je dis merci à Yabuno Lubika Mbongo ya propre pas na Mbongo Saleté Zarati. Merci à BHK Jubil Biak, les jeunes entrepreneurs. Merci à toi Golf Kizola, dégâts matériels, machine à Mbongo, machine à côté. Merci à toi Apo Manen, ombre noire, antivirus, Mona Super Nzambe. Merci à Minus Bolingaka Joyce Tumbali, Besnumali la presse. On a la minute au côté de l'émission. Bisous, ciao, abonnez-vous massivement à Vérité Universelle.